chaîne de la diaspora congolaise. Merci mingi balanda ide TV, merci mingi na confiance na bino, merci na ndenge bozali ebele kolanda bongo basango na biso mokolo lelo na lokota ya lingala bozali ebele bipai nyonso bozwami tokofongola basango mokolo lelo. Le PS boye ba été secrétaire général na yango na kombo ya Jean-Marc Kabund Akabund abengi bongo ba combattant nyonso baye ba bongo na ko s'enrôler massivement na note ya correspondant moko akomela kibongo ba fédéraux nyonso ya UDPS tolanda Mokambi ya IDPS Jean-Marc Kabund asili kobianga ba combattant nyonso ya IDPS ba sa role belé pona maponami oyo ezali ko salema na 2017 oyo belawana esalemaki na mokanda moko akomelaki ba fédéraux nyonso ya IDPS. Sango ya mibale bana mboka o bozali kolanda bongo basango na biso mokolo lelo boye ba ete Félix Antoine Tshilombo azali bongo mokambi ya sika ya rassemblement asalaki bongo tourner na ye na bamboka ya Afrika bipai nini bakonzi ya bamboka wana babengisaki bipai mususu pe akendaki pona kobeta bongo lisolo na mambi matali bongo basango ya mboka Congo tolanda bongo ezali likanisi ya rédaction na biso na tournée ya mwana mboka Félix Tshisekedi ezalaki bongo na elamba ya lokumu oyo banatelaka nde bayambelaki mwana mboka mokambi ya sika ya rassemblement Félix Tshilombo bipai nini ayambamaki na mokambi ya Guinée na kombo ya Alpha Condé oyo azali pe mokambi ya Union Africaine na ngonga oyo tozali kotalisa bino boye ba ete na poso eleki bango mibale babetaki bongo masolo na oyo etali bongo mambi politique ya mboka na biso na kati ya lisolo na bango basololaki na oyo etali bongo sécurité na mboka Congo pe na oyo etali bongo mambi politique beti pe muke na oyo etali bongo accord oyo ezali konyokwa mapo ete echama na misala boye ba ete mwana mboka Félix Tshisekedi pe apesaki sango na ye ya mawa na mokambi ya Guinée Alpha Condé pona liwa ya konzi na ye pe tata na ye Etienne Tshisekedi oyo atika kibiso boye ba ete Félix Tshisekedi alongwaki na mboka ya Guinée apusani mosika kuna na Mali bipai nini mokambi ya Mali pe ayambaki na kombo ya Ibrahim Boubacar Keïta oyo pe basolola ki mingi na oyo etali bongo crise tope konyokoma ya ba institution ya mboka Congo babetaki lisolo wana pe ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo atalisaki na kimia ekota na mboka Congo pe pasi esila esengeli ete bazwa bongo application ya Saint-Sylvestre bachango na misala wana nde kimia ekokota na suka na yango Félix Tshisekedi azwa kamataki mpepo na ye pona kopumbwa kuna na mboka ya Côte d'Ivoire bipai nini ayambamaki na mokambi ya Assemblée nationale na kombo ya Guillaume Soro pe simana yango ayambamaki pe na ministre intérieur na kombo ya Ahmed Bakayoko balandia ide TV bana mboka bokanga ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ya sika ya rassemblement abandi bongo malamu nzela oye azui ezali bongo nzela ya sembo nzela ya mikonzi oye esengeli bongo azwa pona kotalisa bokonzi na ye lokola mokambi ya opposition ya mboka Congo na sima ya papa na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe asonam bipai ya azali tokozala na basango mosusu boye ba ete mutuna ezali komituna ma pe tolingi toyeba nini ezali koleka bongo na Kasai Central wapi esika bache 2 experts ya ONU bolanda na élément oyo Bazali komona na te américaine Michael Shop pe suédoise Zaida Catalan bango mibale ba expert ya ONU mbala ya sima oyo bamonanaki ezalaki le 12 mars 2017 pe na sima babungi na bango bazali komona na lisusu te ya koyeba ezali ete esika ba expert mibale ya ONU babungi ezali na province ya Kasai Central esika wapi batomboki ya kamona ntapu bazali kobundisa ba mapinga ya ekolo lisanga ya dynamique de l'opposition bazalaki bongo na milulu ya mikolo mibale kaka na poso oyo tozali bipai nini basanganaki pona kobeta lisolo ya lisanga na bango ndenge nini ezali koleka ndenge nini ezali kotambola
Ezalaki na milulu ya convention ya dynamique ya opposition oyo esalamaki na Notre-Dame ya Fatima na commune ya Gombe basilaki kozwa mokano ya kolongola bandeko oyo na dynamique. Joseph Olenga Nkoyi, Ingele Ifoto, Emery Okuji, Honorable Lumea, Fiu Ndondomboni, Kiakwama Gilbert, Freddy Matungulu, Madame Tati Tacher. Bakoki lisusu koloba na kombo ya dynamique d'opposition te. Kaka na kati ya milulu ena mwana mboka Martin Fayulu Madidi molobeli ya ekolo asilaki kosala mbela ya bobiangi bana mboka nyonso bala mukanzambi bakambi nyonso ya mboka bazali lisusu na manda ya peuple te ya koyeba ezali ete na kati ya milulu ena Ridima Dio mokambi ya lingomba politique peuple au service de la nation andimamaki lokola moko ya ba parti na kati ya dynamique d'opposition. Bana mboka na kososolisa bino mususu boyeba ete atako légitimité ya bakambi ya mboka na biso esili kasi nazotalisa bino ete rentrée parlementaire ezongaki bongo mokolo ya lobi na bandako mibale oyo boyebi ya se ena ya likolo baponami ya peuple malgré que peuple ase azwaki bongo bokontina ye bakutanaki toyebi te mpona nini lisolo mpe nini ebetamaki kuna bolanda ambiance lolenge nini ezalaki session banda ndenge to bolandi discours ya honorable président de l'Assemblée nationale et kozala session moko hautement politique parce que boyebi gouvernement nangonga oyo ezali na budget nakanisi toko tia tango pona to soki gouvernement est présenté budget nango pona to examiner yango en urgence mais aussi loi nyonso projet de loi nyonso oyo eza en rapport avec les élections et kozala examiner au grand session oyo sans oublier que toza na contexte moko politique très tendu oyebi na Kasai kuna eza na ba mobulu ya bakambo na nsapu et puis na est makambo ya ba mouvement ya ba rebelle na ba mususu ya ba groupes armés donc nyonso wana ekosala ke session oyo ekozala na matière mingi oyo ba député il faut ba bongama pour examiner yango en toute sérénité et aussi nyonso to sala yango na intérêt supérieur ya mboka na biso na ngambu ya Olenga Nkoyi bana mboka balandi na biso na mikili ya libanda boyeba ete lisanga na bango ya rassemblement esengi bongo na batata mpelo basenko bayeba bongo na kokota makambo na bango po ete basangisa bango bayeba bongo na kozala bongo na boyokani pona ko continuer bongo etumba oyo babandaki nzela moko tolanda. Comité de sages élargi ekutani pona ko tala makambo matali makambo ya réconciliation wana to sengi na batonyo surtout to pesi makambo manso epai ya ba médiateur oyo bakoki koya pona ko solola. Comité de sages élargi ezwi mikano ya kolobake tokoki kotikala na bokabwanite toza kosenga tozala biso nyonso tu esika moko pona tokende na etumba oyo etali makambo ya ba arrangement particulier tozali na yango na bato ya majorité présidentielle. Bolanda bongo après réunion ya dynamique de l'opposition na ndako Fatima François Kula na Moïse Pini batandela ki bongo ba participants oyo bazalaki na kati ya lisolo ngo micro pona koyoka nini oyo ezalaki bongo makanisi na bango tope lisolo na bango tolanda momingi na mwana mboka Fayulu na baninga yonso ba Lubaya na ba mosusu ba professeur Kalele na makanisi bazwaki ke basala convention oyo pe na convention na bango teme na bango interpeller biso yonso balobi to réaffirmer identité na biso ya opposition au peuple basimbi biso mpe rôle makanisi na biso nini pote alternance elonga na mboka na biso na kanisi ba résumé etumba yonso komba yonso tozali kosala to féliciter bango mpe mikano bazwi ete bandeko oyo ya bandungu ya ba motema likundu ya miso minei oyo balingi kobebisa lokumo ya rassemblement bavandi na kati ya mwa noyau moko oyo ezalaki ya faction ya kala ya dynamique oyo biso toyebi yango te bango ba mosusu balongoli bango po kimia kota po peuple na biso bazali kolanda biso na ndenge ya bokebi ete soki to ningani
to bandi ko patana na kanisi na biso na boyo baza ko tungisa pep ba ko tia biso on na sac moko. Mwana mboka lobby masolo mako zonga na kati ya Senko de bazo continuer ko bloquer bato ya majorité présidentielle sikawa soki na moi oyo et que makambo wana ya Senko esilité ba continuer ko bloquer bino AR bino rassemblement boko sala boni boko ko bakaka na jeune bino ya kolanda ka bango na sima ou bien boko prendre le devant pour na ko lakisa peuple que biso to kokota esusu te pour na makambo wana nzami bazo ko biso na kati ya libulu bakanisa kite bako panza biso baye na bandoki ba miso mibale misato ko bebisa rassemblement mais bande kona bango batiaki na kati comme ba perturbateur ba melindo bo ba melimai bazindi tozali koyebisa boye soki basakani na accord oyo tozana ye to wiko benga ye lelo oyo président de la république azande sénateur constitution na biso elobi boye akomi président po motema malamu ya Tshisekedi alobi to boy bitumba na mboka to pesa ye 365 jours ya bokonzi ya président mais soki basakani na accord tozali koyebisa bande kwa majorité pour na yo kaki mosusu alobi le président de la république a prendre des mesures il a ko doit mesure toute une élection nini ba votaki ye wap donc toyo kani par consensus kaza la mokonzi ya ekolo pe yo lobi a doit mesure yango ezanini soki basakani alors biso pe tokoloba article 64 ya constitution ezala appliquer oyo lobi ete moto yonso ou bato yonso baoyo bako vendre la pouvoir ou bako doit pouvoir na mutu makasi peuple ajo aliboso po abenga na bango na ndenge ya pacifique po biso tozana mandoki te donc masekite mboka ekufi économie ebebi soki moto abandi ko sakana tango wana c'est kazali sous na conscience te bakeba bande ko ya majorité ya kala ezana majorité lisu te to komi biso suis légitime opposition à Kalabiso tozalaki bato bazali sima Tshisekedi bato bazali côté ya mokonzi na bango bokeba bokanisa te ke bozana contrôle ya pays pe likambo mosusu ya makasi omoni sika tozali kosakana lokola tango ya Mobutu omonaki te na biso opposition na bato ya Mobutu ba mosusu bakomi epai na ye tozalaki kosakana te boye troisième la roi fidèle aye abengani biso tokeba bandeko toyokana tosala rapidement ordre po toyebi oyo elekaka na butu te biso komba na biso eyebani ezali démocratique mais tolingi désordre na mboka te kasi na démocratique ande bakangaki okobanga te prison direct yo te nabanga nani oyebi te boloko etombolaka bato nga napesaka bango merci esika batindaka na boloko pourquoi bino omonaka soko okoti boloko nde libabe nayebisa yo Mandela autaki boloko akomaki président ya république te Bago autaki président azana boloko te bobangisa biso te boloko tokokenda pe tokobima mboka ezali ya biso ba congolais biso yonso toza ba congolais na ya majorité moto amonela moninga te biso yonso comme disait le gouverneur Kiuta biso yonso bana 1900 moto abangisa biso te parce que ezamboka na biso baza ba ennemi na biso te bandeko ya majorité te tolobi yango te mais totosa mibeko tondimi ke to sa transition soki bakomi kosakana peuple akotelema kozwa ba position na biso matondo merci mingi magazine tokomi wapi ya mwana mboka Eliezer Tambwe oyo bakanisie na musala kitoko azali kosala bongo na ngambu na ye bapesi diplôme de mérite na bana mboka lisanga ya les amis de la culture bakanisa kiye pona musala azali kosala pona bana ya mboka totala lolenge nini elekanaki lui il s'appelle Ndeko Eliezer. Vous avez ça pour lui. Il fait très bien son travail. C'est une bonne animation de délai et de précision. Il est là pour notre ville professeur Kinshasa, Ndeko Eliezer. Félicitations pour ces grands travail. Bonsoir. Impression Zandeni pour un diplôme aujourd'hui. Bon, en fait, Ngai, souvent, même temps que félicite Ngai, Nami monaka te, na monaka la grandeur du Congo.
parce que ndenge nalobaka comme toujours mboka oyo ezana posa ya ba juge de tous te ezana posa ya batu acteur que chacun porte un plus place ngai na soki mutu mususu abakisi soki tina niveau ba organisation ya boye ba komi ko reconnaître ba remettre diplôme ya mérite c'est que musala zo sala ezali musala moko ya malamu nakobakisa pona ye moko ndeko Eliezer atikala kaka na bar isika chewana soit amakisa susu mwa likolo ndenge moko alobaka comment conserver les succès et comment kobima après des succès. Donc alukaka ba stratégie wana pona kotikala kaka wana stratégie ngo pesa nango compliqué te ezaka koloba vérité pe kolinga mboka. Donc voilà yene tazana ba atu wana nyoso j'espère que aotikala na niveau wana. OK, merci beaucoup monsieur Richard. Na invité du journal Nabiso Mokolalelo bana mboka to ya mbeli bino bongo honorable Martin Mukonkole o ya parti IDEA Union démocratique africaine originelle ya mwana mboka Claudel Lubaya o nako talisa bino ete Martin Mukonkole azali bongo secrétaire général na lisanga politique wana oyo nakopesa mbote mwana mboka Martin mbote ndeko journaliste. OK, matondo mingi na lokola webi na okonore biso na mokolelo poto beta lisolo o etali bomo mambi politique ya mboka na biso mingi ya dynamique de l'opposition bipa inini bozwami mwana mboka touti bongo komona o ezalaki milulu na bino bouti na kosala na ndaku ya Nzambe kuna na Fatima bino groupe ya Faden House ndenge bazali ko benga bino bouti ko sala bongo milulu o ezalaki bongo na thème ya réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats pour l'alternance en RDC. Yebisa biso pona nini bopona bongo thème wana. Et au moni na PCO d'abord ndeko journaliste merci mingi na oyo honneur bosali biso ya kobengisa toya na etanda oke opoto beka kosolola na bandeko na biso ezali esengo mingi pona ngai biso na dynamique de l'opposition tozaba oyo to vivaka o baloba na lopoto ya kolandela mibeko o ba principe oyo biso moko totia en place omoni tosalaka première convention na biso na 2015 tolobaka ke tokosala deuxième convention. Et la première convention d'un objectif oyo et banaki ezaki n'est pas touché à la constitution, toboya qui révision la constitution, toboya qui troisième mandat pour le chef de l'État, toboya qui loi électorale qui ko déstabiliser régime et tozaki pour le respect ya délai constitutionnel. Bitumba wana tobundi ango ti to komina suka ya mandat après le 19 avant les derniers qui réclamaient la mise en œuvre de la résolution 2277 où il fait tout na masolo. Voilà tobandi masolo ya 5 ans tolobi ngonga ekoki il faut tokutana sikoyo na deuxième convention na biso pour total to confirmer identité na biso banani biso dynamique parce que dynamique yebani que biso de faire de l'ancienne opposition na mboka na biso to réaffirmer identité na biso et to déterminer rôle na biso to jouaka depuis démocratie et banda na mboka oyo pona ko libérer peuple na biso enfin que alternance et salama comme to sito beti masolo na niveau ya 5 ya ngala tolovaki na niveau ya dynamique biso tozali ba membre ya rassemblement en tant que membre ya rassemblement tozo confirmer identité na biso tozo affirmer yango tozo jouer rôle na biso ya ko continuer à accompagner peuple na ba revendication na ye na kati ya rassemblement to confirmer que biso tozali simaya Antoine Félix Tshisekedi comme président du rassemblement et tozali na Pierre Lumbi comme président na biso ya conseil des sages yango tozwaki mibeko wana pour totala sikoyo comment tokoki en tant que dynamique ko se mettre en marche pour la mise en œuvre ya accord et salama ndenge totiaki mikoloto na ba négociation wana. Depuis 2015 bobandi bongo milulu e mokola lelo tokolo ba ete sali bongo mbula mibale. Est-ce que milulu ngo bando zala mbula nyonso ou bien ano ezali asuka? Te tokozala na convention mususu ya misa tukana mingi te parce que tolobi kala na mbula soki makambo ndenge biso tosaleli yango tokozala
la nango na mbula oyo parce que oyebi dynamique ezali plateforme de combat. Des combats pour le respect des textes et pour l'alternance na mboka na biso et pour l'organisation des élections dans les délais. But ya milulu ngozala exactement nini? Oyo milulu mususu tokosala parce que tozozela mise en œuvre ya accord. Ce qui mise en œuvre d'accord et salami, c'est-à-dire tokende maponami. Yango nande toko vanda lisusu na niveau ya dynamique totale. Est-ce que biso dynamique toko kende na maponami na ndenge nini? Parce que lelo tozali ndena lobby tozali plateforme de combat, plateforme politique, mais tozali plateforme électorale te. Yango to lobby milulu mususu ekoya po totala comment toko yokana na makambo oyo etali maponami. Toko kende ndenge nini toko sala ndenge nini? Matono no mwana mboka Martin ilika mususu eza ete na milulu yango boyebi bongo na kotia pembeni lisanga ya dynamique de l'opposition oyo ezali bongo na ngambu ya Gilbert Kiakwama yebisa biso pona nini boche bango mopandi alors que bazali bandeko na bino obo bandaki na bango bongo lisolo wana elongo. Ndeko journaliste na sepeli mingi ya koya pa na bino poto sola likambo wana bino ba journaliste nde bosali saka biso makanisi tozalaka nango oyo ya biso ba oyo tosalaka politique etambulaka na ndako bato a partir ya bino ba journaliste oyebi dynamique ezali kaka moko dynamique ezali plateforme na plateforme wana ezana mibeko nango ezali na ba exigence nango ba kotaka na dynamique ka boya poisate pour comme membre dynamique ezali na ba condition oyo ke soki okoti obateli mibeko wana otosi yango soki otosi yango te yo moko omibimisi ou bien ozwi litumbu oyo balobi yake oyo ako respecter mibeko te bakobengana ye nazo kamwa ezali ka likambo dynamique nde bato balati yango communauté likambo nini na kopesa ndingisa muke tozali awa na bandeko na biso ba membre ya rassemblement net biso bandeko na biso ya IDPS boyokaki makambo oyo balobaki pona Bruno Tshibala fimbo ebeti parce que tosi mibeko ya IDPS te na yoki bato bazolobela ngo te pona nini IDPS akoyoka na te na Tshibala te kuna ba trouver normal mususu ya mibale salami ezali ya mbuta muntu katebe aza membre ya AR parti na yeza membre ya AR après bazali ba membre ya rassemblement parce que atambuli ndenge mibeko ya AR elobite babengani ye na AR babengani ye kutupe na rassemblement on a problème te na niveau ya dynamique na biso tozana batu oyo ba violer otobengi contrat de confiance oyo batosi mibeko ya dynamique te automatiquement ezaki d'ailleurs biso na obligation ya lumbangu nyonso koyebisa bino population ke batu wana bazali susu bato ya dynamique te bakoki ko engager dynamique te matono mingi na yo motuna na biso suka ezali ete rassemblement ya el olingankoy esengi bongo na 5 batata mpelo bayeba bongo na ko jouer rôle to pe médiation ya ete basangisa bongo bandeko o bazali bongo na sima ya Félix Antoine Tshisekedi na bango olingankoy bazala elongo moko po ete bayeba na ko continuer etumba likanisi na o ezani nayebi ke Senko azana makokiata mukete ya ko créer ba plateforme Senko bino moko boyoki abe shola yebisi bino alobi rassemblement oyo yebi ezali rassemblement oyo kambami na mwana mboka Félix Tshisekedi oneza ba distraction maka mususu na biso to yebi yango te oyebi bandeko ya ngambo mususu to solaka na bango na compte ya rassemblement na niveau ya Senko bango balemba te bazana style na bango ya ko bwakela ka bandobo eba bato mususu baza kote na biso oyo bamoni ke balembi bakatisaka na bango ebali problème ezate lelo 5 ezali kozongela bongo misala na yango osengini na babe. Non mais je crois que comme tolobaki na déclaration na biso ya dynamique lobby to sepeli makasi comme milulu ebandi lelo il faut mbangu nyonso mise en œuvre ya accord wana salama directement batia déjà 500 en marche batia gouvernement en marche pour tout kende na maponami parce que tozozela ezali élection et cela manambula oyo kolandela makambo to yokana kina niveau ya masolo to betaki na niveau ça rentrée parlementaire ezali bongo na mokolo ya lobby yo en tant que moponami yebisa biso likanishino ekozala nini poto ebiete institution moko te ezali susu bongo na ndingisa au peuple apesa bango likanishino ekozala nini. Je crois que ezana tina te ya kozonga lisusu na milulu wana te tozozela mise en œuvre ya accord nde pesi ba animateur ya ba institution nyonso moi bondimami donc lelo
parlement kozonga nango eza na tina te eza distraction eza kolekisela ka peuple na biso tango toze la mise en place ya accord et wana nde ekopesa biso ndingisa malamu makambo nyonso ekende malamu matondo mingi mwana mboka lokolo ozalaki moko ya biso po tobeta lisolo ya mboka na mokolo lelo. Merci mingi bozalaki ebele mpona kotala biso na EDTV botikala toujours branché mpona kolanda bongo basango ya mboka Congo démocratique. Merci mingi na équipe technique oyo ezalaki bongo na biso po ete mosala oyo ekomela bino na bandako na bino matondo mingi tokutani bongo na mbala nsima. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.